Donc tokumisi kaka nzambe parce que 2025 hein yango ezosila so ba oyo tokomiti na journée ya lelo hein toleki ba oyo basili kokufa na eloko te mais na bolingo na ye na mawa na ye nzambe nde abatelaki biso bamingi na biso mpe baza sikoyo me baza na bopito baza na baprison baza na bisika ya pasi nzambe apesi biso abateli biso apesi biso longue vie apesi biso bonne santé yango wana nga na famille na nga mobimba toza kokumisa nzambe tokumisi yo papa nzambe ekumama na yo totikali na quelques minutes mpona tokota 2026 nzambe ezwa lokumu zala na contrôle oyo nyonso tu ya yo te etikala na 2026 et na 2025 etikala papa tokota nango te papa na ngai nyonso te eza mpona kobebisa libota na nga etikala na 2025 2026 tokoka na kimia na yo na kombo na Yesu Kristo manifeste toi réparation ya bapeka 0 heure lié coca 2025 ezokweya beaucoup l'argent 2025 ezalaki nango mabe te parce que eza mabateli biso c'est très bien 2026 tosengi sagesse élégale bonne santé tosengi ba bonne santé donc nyonso tokosala esimba molimo ya sata nom de Jésus oyo soki ya baingra moyebibela bango te nzambe baingra nyonso moyebimela kala bango te la bonne nakokumisa yo te ezali lisumu mingi babotama na ngai basila kokufa nzambe azalaki kaka na contrôle abateli biso mabe nyonso tokutana
qui n'a pas équipé la maille. 2026, oh, Nzambe, la zosinga yobaka. Ça m'a longue vie, ça m'a bonne santé, battre la balle, la battre la libota. Ngamona soda makasi kwa Nzambe pesa makasi ya boko la balle la maille. Nzambe pesa sagesse, intelligence. Naza la toujours wana kamba beleli ah maman naza. Donc pesa penza longue vie, pesa makasi. Ce doit va soda makasi. Merci Seigneur. A bien fait.